Bon, moni likopanando ke sika memi bino. Bande ko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon. Amen. Na ino saka so pas comme petit la sécurité. Yende aza décider fois décidaka. Lelo fachi azimboka oyo. Azosa musala musala remettre tout en ordre. Attaque no ko boyingai ngande mutuna ko kono ba boya sima. Mais bolimo ya Congo elega liboso ya bolimo na biso personnel. Mutu ça la selon ma compétence na ye pour que voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs. Vendredi malam unabanda kuna bino bozolanda masolo ya Congo en retransmission na FM télévision. Tozali vraiment na sengomingi ya kutana bino vendredi au 24 décembre 2021, mesdames et messieurs, jour pour jour, tozo kenenako silisa année au 2021 et puis to kenako chapeauté to penako banda année au 2022, vous partout dans le monde ya kolanda masolo ya Congo moko mwalelo, to pesi binombo temingi parce que libre débat moko mwalelo ezali vraiment kafu entre ba invité ba ekota la biso moko mwalelo to pesi bango mbote mingi parce que vous kota la biso vraiment de partout, vous pesi confiance sur baranabino que le Col FM télévision ezali porte-parole la population congolaise masolo ya Congo boyebe za la émission na bino peuple ya biso puis émission to yaka ko dénoncer ba anti valeur et puis ko brûler ba valeur neko le Congo démocratique. Mesdames et messieurs, le lot to resola bongo trois sujets très capitaux les akwangoza ko le Congo démocratique, entre autres bosimba été to kobetali solo etali tourner à mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na province ya Kasai. En tout cas, après plusieurs voyages na bamboka ya Libanda, ban pays du monde, cette fois-ci Félix Tshisekedi s'est décidé à quitter vraiment na province d'origine na yeto kosola masolo wana to kobeta masolo ya seni. Vous avez ignoré que commission paritaire et chamagi pour na likambo etali ko compléter équipe ya composition ya bureau ya seni ya mwana mboka Denis Kadima mokolo mwa lobby ezalaki déjà connu. Trois membres de l'opposition basili kokota wana komi kozela kaka enterrement ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo hold up bosimba été collectif ya bavoka mwana mboka Joseph Kabila Kabonge bazako dénoncer bazako déplorer misala nyonso oyo Congo hold up asala ki en tout cas ba moni ata eloko mokote depuis babandi wana bazako rejeter vraiment nyonso o basila ki koloba wana eza ba dossier moko non fondu. Mesdames et messieurs, ezaki nde mokolo mwa lobby clôture vraiment la conférence des gouverneurs et salamaki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo clôture ki yango ba gouverneur basili kozwa vraiment o ezali susu na loba troisième fois vision ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, invité à l'élo ezali bongo maître Jano Lopin pa ekota la biso na compte ya FCC to pesi mbote na maître Jano. Mbote na onde ko moise mbote pena moninga na ngai tout ça na plateau. Très bien. Azali pe invité permanent na biso ayaka mingi masolo ya Congo ezali ndeko Junior Mutombo azali communicateur à UDPS mbote na yo. Mbote ndeko journaliste mbote na ko débatteur na ngai mbote na ba congolais nyonso tour bazui les bakwa kolanda biso particulièrement la président na ngai UDPS président Jean-Marc Kabund na secrétaire général Augustin Kabuya. Yo ke mbujuma ité. Te na ke mbujuma ité na ko senga na bandeko na biso mbujuma oyo baza déjà na aéroport à Bipemba na minute oyo chef de l'état abandaki conseil des ministres na 7h45 lelo pour ayebaki kaza na rendez-vous depuis azala Eli na fief naturel toko mawana ezaki salutation na imalobeze belé pa ya Junior Mutombo ami téléspectateur bazali ba invité na bino yo pozota la biso na ndako numéro za affiché vraiment on a participé na émission moko malobo yebi to pesa rabino vraiment sens ya écoute to pesa rabino privilège wana ya kokota na nzela ya émission yo koyeba na kotika message na autre kotanga yango vraiment na mesa na biso awa. Alors ndeto lobaki yango ami téléspectateur to kosola trois sujets tourner à mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est parce que ndeko Moïse Katumbi Tshapwe a bandé pe ba tourner à l'interne nde mokonzi wa mboka? Est-ce que na lobby est-ce que na lingite bato balo bezali pona ndeko Moïse Katumbi to kosola ngo to kosola masolo itali dossier ya seni ngaka za na biso pe wa ndeko Evariste Mbaya o azali moko ya Nozek azali na biso te mais bo retenir déjà bato yo basili ko bakisama na programme topé na équipe ko kumbela seni na opposition wana ezali bongo na ndeko Didi Manara o azali deuxième vice-président ezali bongo na ndeko AG Matembo Toto o azali bongo rapporteur pe na ndeko Ilongo wana bazali trois membres de opposition bakokisi sikoyo les 15 membres ya seni bureau ko kama mwana mboka Denis Kadima ndeko Jano Lopin patozo kobandana yo ozali moko ya bayi FCC likanisi na yo ogangaki mingi na ba plateau masolo ya Congo mokonzi mboka bako belela e na Kasai mokonzi mboka bako zela e na intérieur de la République yaza kokendaka mikili ya poto sikawa. Je pense que satisfaction mwanda muna ozaki ba plaidoirie ya ndeko Jano Lopin.
4 minutes à parole. Non, d'abord, merci Ndeko Nanga Moïse pour na kolobela makambo Italie Ndeko na biso Félix Tshisekedi. Oyebi ki na yebi eloko ni d'abord par rapport ya déplacement de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que oyebi ki lelo depuis que Tshisekedi est au pouvoir déjà. A sali déjà au moins toujours on a déjà au moins 125 voyages. Libanda RDC. OK. Aujourd'hui Ndeko Nanga. So tali nombre de voyages à sali. Na mbongo o est dépassé pour la République. Na oya kotisi yango treba ba investisseur Ndeko Nanga, en tout cas eza na kar moko ya makasi ya koleka. Donc ba déplacement nyonso asala ki wana malgré ce côté ba justification ya Ndeko Félix en disant que no ba déplacement na ye wana ezala ki priorité pour na ye, ezala ki na priorité pour na ye, n'est-ce pas? Pour na ko soigner image ya Congo, ezala ki moyen pour na ye ya ko se justifier. Pourquoi? Parce que Congo c'est le discours na ye, ezala ki enfermé dans le monde. Et pourtant, Congo, c'est là qui est fermé dans le monde. À un moment donné, si Congo a une décision dans la ferme, c'est parce que tu as une décision. Il y a qu'à défendre la souveraineté du peuple congolais. Donc, nous avons la souveraineté à Congo, Libanda, étranger, c'est comme ça qu'on a eu l'élection 2018. Tout cela qui est l'élection avec notre argent propre. Tu as une implication de la communauté internationale. Ceux qui ont observateur. Mais pas question de imposer jusqu'à ce que même jour après les résultats après l'élection on a une réaction même à l'époque il y a Union africaine au bassin à l'époque non de Kabila a pékisa puis alors voilà l'élection on a la publié mais Kabila était que nationaliste non makama Congo Italie mama Congo Italie Congo biso moko c'est ainsi que au monde qui non pas proclamer qui ne continue le moana mais depuis de quoi qui pouvoir et là qu'on dit qu'il me fallait ça de Félix. Ndeko Félix est à côté de la position. Sengeli to. S'il vous plaît, na orientez-moi moké. Et Sengeli tango to yepe na ba plateau ba télévision, vous allez habitué à ba émission. Toujours sur le Cambo Italie, tourner à Ndeko Félix. C'est comme ça Ndeko Nanga. Très bien. Il faut na rappeler ba yimo kapesi ni to outil. Ozomona et à côté na pouvoir. Au lieu analogique wana, logique les qui clair d'abord. Il fallait ba voyage ébélé. N'est-ce pas? Ba voyage wana et puis ba résultat mon côté. Alors Félix a compris Ndeko Nanga non. Toujours qu'il y a déjà voyage l'élection. Voyage sur Libanda Félix et PC le Komoroté. Là, j'assume ce que je dis. Et PC le Komoroté. Ce qu'on Félix a compris que non, toujours qu'il y a déjà vers la fin, il y a mandat naïe. Osomona, malgré le voyage sur Libanda, il faut le Komoroté. Alors, à comprendre que non, na niveau interne, il y a un problème makasi. C'est ainsi que non, Aligna s'est rattrapé à travers le voyage, il y a province où on a des Konanga. Parce qu'au moins, au moins, déjà, tout le monde a vu que non, Ndeko Félix a échoué déjà. Alors, ça dit quoi Félix a dit que non, n'a qu'elle n'a pas province. Parce qu'au moins, la province, réalité à Congo, et ça, moi, la province. C'est comme ça que pour naïe, il fallait qu'il y ait un niveau à Moujoumaï. Et moi, je regrette. Je laisse même, il appelle les Bandeko à Moujoumaï. Ma compatriote Bandeko à Moujoumaï. Botika sentiment. Ceux qui ont conscience, ils allient. Bofana na Bandako Bandeko à Moujoumaï. Pourquoi depuis le programme il y a 100 jours, il y a Ndeko Félix. Et ça il programme 100 jours Ndeko. Parmi les provinces, on va dire que ça c'est pas bénéficier de Ndeko. Non, peuple congolais de la commune de Mati. Peuple congolais contre le sentiment en athée. Il y a aucun aéroport pour appeler 1000 fois parce que na Kasa il y a des degrés à pauvreté dans la Kasa de Konanga. Na Kasa il m'a exaté. Mais ça image de non, c'est-à-dire quoi? Na Kasa il va kabela la moto 100 fois 50 fois. Au son on angwat. Et pourtant par Kasa il wona de Konanga. Na programme 100 jours. Bazala qui va bénéficier va projet belé. Mais aujourd'hui, tout ce qui est comme projet dans la province wona de Konanga. Ba ça déjà ne voit Kasa. Ba ça nini de Konanga. Na tu comprends ba image ku da mon conseiller à Félix Ondeko David Muke ba ndeko nanga allez tu vas chasser ya poto moule beti poto nyoso na Kasa ko nimata ndeko nanga est-ce que Rwanda penda province zo mériter yango wana ndeko nanga très bien pour te dire que non aujourd'hui ndeko Félix Faye baboy attaquer ba tourner na yo wana peuple congolais azamati ayebi que Félix asele loko mokoti donc ba visite wana ndeko nanga et ça un parti moko malongate asa ko créer ka ba base moko na niveau de province. Pourquoi? Parce que réalité eza loko mususu. Merci mingi mwana mboka Jean Lopempe. Je pense que libre débat masolo ya Congo eza boyende to kumbela ka émission ezali point de vie oyo to pesaka awa et puis na ko bakisaka lisusu oyo ezali kambwa piste ya solution sengeli ko sala nini na kambo to za ko leka na kati ekolo na biso boki mettre Jean ndenge ya simbeli na mutu ya mingi ya kolobati ba voyage à Libanda plus et pesa ki
qui vraiment retomber dans côté mais na lingité topé naza ko partager vie na été akosenga na bato bafanda eza liberté bato ba moni bazali na bango censé akolanda mokonzi amboka ko ya ko akiri ndeko jano na banzate alors tozali na moko pe ya UDPS akotalisa biso impact nini ezali na descente ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après 2 ans et 11 mois na koloba déjà 3 ans parce que décembre pe ici enfin azako kita na province akasa ndeko lobby en tout cas bandeko bafana na bandako. Merci ndeko journaliste. Moi je crois qu'avant de répondre à Mutuna Nayo, impact il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 7 poumons. Ala la kate pour na mboka na biso na mbujimai. Priorité il y a président ezaka kambujimai te. OK. Priorité il y a Félix Tshisekedi ezali Congo mobimba. Et on remarqué depuis Azala Eli ezali mbala na ya liboso akita na mbujima ina fief na biso naturel na fief na naturel on a ko sala constat on a ko tala lolenge kani makambu eza ko tambola kuna na mboka alobi asali plus de 125 voyages limana mboka et ramener le romoroté voilà et produire le romoroté nga na ebité soki ndeko na ya FCC a vivre na mboka na biso lelo na bokonzi ya Félix Tshisekedi pour azalaki na FCC sous régime Kabila je crois kaza cadre kuna mboka na biso tozalaki sous embargo effort Félix asali lelo sur le plan diplomatique il faut attendre Félix Botondi bango nyonso ba cadre FCC na Joseph Kabila il faut attendre Félix Botondi maison Schengen ezaka ya okangama pour nani bakanga kango il y a eu impact ya maison Schengen na mboka na biso sur le plan diplomatique lelo échanger comme centre ya traitement ba visa za na 24 ba pekisa biso ko somba mandoki tokoki ko somba mandoki te tokoki ko somba arsenal militaire te na mboka na biso tokobunda guerre ndenge nini basoda bakozala former ndenge nini tozwaki embargo sous Kabila lelo FMI tokomi na crédit na BAD na FMI na ba structure monétaire nyonso surtout internationaux oyo pesaka batu makoki oyo pesaka batu ba moyen pour na mboka kende liboso sur le plan diplomatique sur le plan financier lelo tokomi na crédit wana et là ba lobelaka déplacement budgétaire nga na comprendre bande côté nous toko expliquer yango lelo na kati ya présidence ils ont 3 structures où est dépendaka na présidence de la République la président de la République comme institution toza na coordination nationale ya changement mentalité tozali na coordination ya lutte contre la corruption toza na agence nationale ya traite contre des personnes humaines ba structure wana nyonso tout mbongo nango utaka kaka na présidence na trésor public là tolobara dépassement budgétaire il faut to chaka ba élément wana nyonso tout c'est justifiable Félix azwaka mbongo mboka ta tena libenga na ye akendo sala kinga kati ndende ko Kabila sala non il faut tous la conséquent là doit ko le déplacement budgétaire na déplacement budgétaire wana Kabila zaka na kati. Moi je pense que tous à la kunate tout on a dépassement budgétaire wana tous on a maman likamona biso de junior eza ignorance ya bandeko na biso ya fait o bayaka koloba na betando ike j'ai démontré ici moi je pense que batu baza kotala biso et sengeli ndeko junior atali sanoa subla na oyo ndeko jano lobi si cela n'est pas vrai simba na évoluer parce que azako kembela awate peuple na biso ya mojon baza ko souffrir maina lotili kezalité banzela ba image za kotambola yo mokoza sans ignorer sika ya mona lobi sika wa mokonza mboka ndenge akiti est-ce que son arrivée zali un impact moko automona qu'après son départ impact positif vis-à-vis à cette population ben que ti des alliés belende je suis tout à fait d'accord OK na linga kina meka ko éclairer nde tozonga siko na mama likambo ko repriser ngonga na hotel voilà mama na likambo zali na minute toza na émission chef de l'état za na pepo na avion pona kokita na Kasai akosala tourner na ye na Sankuru na Kasai central je suis sans ignorer que réalité sociale ya mboka na biso le chef de l'état yé moka lobaki en état de la nation
ezali lolenge biso tolingi topesa peuple congolais te et toza ko travailler sur yango ndeko auti ko loba ndeko ambouchement et bazala manipuler te ba ke no ya chef de l'état c'est faux. Je crois que c'est un communicateur à ben ambouchement aéroport à Bipembeza déjà plein. Le vrai problème il y a peuple na président ezalaka bolingo oyo peuple azana ngona président na ye tokoki koloba nyonso tokoki komata kokita le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azana souci ya mboka oyo il donne le meilleur de lui-même pour le peuple congolais à se retrouver. Les besoins primaires, oui. Aujourd'hui, tu as gratuité avec beaucoup de difficultés. Les besoins primaires, oui. La sécurité à l'est du pays. Kabila Zala pendant 18 ans. Il y a un état de siège. Avec beaucoup de difficultés. Oh, biso nous tout oyebi. Ba pinga na biso ba kolala na zamba ba ko battre la frontière na biso pour être ba besoin primaire on a la sécurité. Peuple a retrouvé en haut. Le long na Kasai toyebi kolia masangu eza luxe. Ndeko Jano, gérer c'est prévoir. On définit la gestion dans 3 branches. À long terme, en court terme et à moyen terme. Très bien. On doit vivre les lots. Mais ça pour FCC Bandeko, basala te lokota. Est-ce que tu as toujours Bandeko FCC basala le côté? Il faut des rappels en rappel. Non. Parce que ici boyebi ke Bandeko FCC basala le côté. Oui. Mais il de pesa zo sala ni bino bozo sala ni. Ya ngona le loto alimentaire service national. OK. Et ça kaka mukie na superficie na biso na autant de population tozan na yango. Et ça kaka mukie et yango no comme na politique et chef de l'état notre prise en charge de na ba province na biso ba gouverneur ba ko sala bilanga malgré gouverneur Akala Maweja amekaki ko relancer secteur agricole mais ezaka il est compétent on est en train de travailler là-dessus pour améliorer social na axe nango kolia komela très bien mon amour défi na biso lokola tozwa kimboka na biso sur le plan ya politique alimentaire et le côté zalaki la première des choses il faut to tia politique wana to banda kolona et to récolter pour être peuple congolais alia mabiloko oyo aloni na mboka na. Très bien, je rappelle qu'Azali Junior Mutombo communicateur UDPS maître Jean-Noël Lopin pe Azali communicateur FCC Togo Sola bongo likambo etali impact ya descente ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilomona Mbujimai précisément au Kasai Togo beta pe masolo ya etali dossier CENI présentement équipe économique complète équipe ezali ya 15 membres au bazali ko Koumbe la biso ko travailler de peur que 2023 ba élection sera vraiment crédible et apaisée. Monsieur Jean-Noël Lopin pa tozonga so pa inayo. Est-ce que tokoki ko loba okinde kwa loba baza ko travailler ezali chemin de bataille ba ebi ete sengeli ko travailler makasi pour la population congolaise. Mais ngana za ko mituna ba question belo bato bele pe baza ko mituna na bandako bazo zo moyete. Est-ce que n'est-ce pas parce que ndeko Moïse Katumbi to moni pe atamboli nde bande kopé le président de la République Tamswatali déjà Moïse azali pe leader politique to yoki biso ban son ngaza ko se préparer pour na échéance à l'élection en 2023 na secteur nango nyonso. Est-ce que les alités pour ndeko Moïse Katumbi ndeko Tshisekedi na bandi pe ba descente na un peu na ba intérieur? Non mais ndeko pesa moi tamuki na sa moi to l'étage na tsiko yoka bon on a répondre par rapport à la question principale wana. Oyebi na la ndeko na biso junior Mutombo mais na seki ndeko na ngai. Na seki parce que oza lenge lokola ngai. C'est ça les important na ngo wana. Toza bilenge, toza ba jeune, o to s'engager na politique. Quand Bayaga na politique, na politique, n'est-ce pas? Bayaga avec les idées, ba projet pour réaliser en gros. J'ai noté quelque part Makamalobe and de Konanga Mambetali à fermeture maison Schengen. Oui, mais attention de Konanga. Est-ce qu'on dit pourquoi cause ni pourquoi to Konanga et le les agis fermés na Congo? Il faut que pourquoi Bakanga maison Schengen na Congo à l'époque? Pourquoi? C'est parce que nous on a dit non. To boya qui ingérence de Konanga. Donc non Makambo ya Congo et Tali Congo. C'est comme ça que le Kona Bakanga qui yango. Lorsque Félix est venu au pouvoir, Félix est venu au pouvoir. Pas fumole le Kona le komani. Centre ya visé ya Europe de Konanga. C'est parce que Félix a kendaki a cela qui n'a posé que Mindele européen va valider pouvoir en aïe. Parce que oyebi yango très bien après publication de l'élection de Konanga. L'Union européenne va créer qu'on a pouvoir Félix Ita. Bandima qui pouvoir ya Félix Ita. Alors, pendant que nous avons la réconciliation de Bango, Félix Andima a la concession wana.
andime ya kufungula loko wana ndeko na ngai de sorte que no mindele bandi ma pouvoir na ye po bandi maki yango te ndeko na ngai c'est très important oye ba yango c'est très important allez-y alors maka mosusu tali ma ya FMI oui ndeko na ngai mais mbonga FMI kenda wapi est-ce que bobi FMI pesa biso mo 1,500,000 dollars ndeko na ngai mbongo wana kenda wapi tozo mo déjà 3 tranches yango ndeko na ngai mbongo be pela ko soutenir gratuité mbongo wana kenda wapi mbongo wana bali yango ndeko na ngai mbongo wana bali yango mais lelo oyo komi que non gratuité de enseignement et ça c'est porté par RAM et comme je vois les aramité mbongo ya RAM wa jira kangona ni Félix yemoko tilombo yemoko bi code mbongo ya RAM nyoso ndeko na ngai sur le place ekendaka c'est Félix modabi mbongo ya RAM wana ndeko tangi awo makametali ba agence oui ndeko na ngai c'est très important sinon Félix a multiplié ba agence yango écoutez autant 3 il y a au moins 7 agences ils sont rattachés à la présidence de Kodangai. Directement à la présidence. Ce sont des doubles services. Bah double ministère Félix a créé un monde de Kodangai. Après ça, il y a des master en Europe, il y a des diaspora là. Parce que ces gens-là, bah ils passent au tiers bangoté. Ce commissaire qui a multiplié qui va agence wana. Ils sont rattachés à la présidence. Et ça comme ça là de Kodangai. Dis-moi. Michel ni agence de ça la ganini. Après que les mbongo à l'état. Bah vous êtes loco mokota. Au sommet de Kodangai. Donc il y a lié aujourd'hui, il y a confirmé bah agence de wana. Pour le côté où ils ont reconnu ça à l'état. Kanga parenthèse. Kanga parenthèse. Alors mais je me suis allé makamboya bolungwa peuple non de kona écoutez. Au moins Félix Azaki Eli de kona. C'est pas d'un programme. Peuple congolais a consigé c'est pas il y a programme de kona. Na lobi yango ana débit. Kasa iwana de kona ngai. C'est pas pour monsieur Azaki retenu na programme il y a 100 jours. Mais quel est la Kasa là on est dans la Kasa de kona. Mais là on est Kasa ils ont des heures de kona. Qu'est-ce qui fait Kasa ils ont toujours na bénéficier yoka. Qu'est-ce qui fait na programme il y a 100 jours. Parce que là qui va bénéficier. Programme il y a tiré Djelou. Oh Félix a lancé on ndenge na yemoko. Kasa bezaki na kati ndeko ngai. Pourquoi le gouvernement ne parle même pas? Il y a des députés. N'est-ce pas? Oh basé la Eli ya Kasa ndeko ngai. Je prends un témoin l'autre là. Honorable Guy Mafuta. Même honorable Delis Sesanga. Alors qui on na focus parlementaire na e. Asengi bandeko na ba Kasa yeke no. To fungula miso. Pouvoir ya tulo mo oyo asali loko mo ka banonga atende ko nanga. Talo lengi babi ke no Félix azo ya lelo. Ndeko nanga baso ko mabele ya pamba ndeko nanga. Na Kasa j'ai vu des vidéos. Bon comme tu vois 50 fois. Mai ya côté ko Kasa. S'il vous plaît. Tango za komona makamanso wana na Kasa parce que ngana loba ki on peut émission à lobby to moni ministère infrastructure to moni maenio c'est ça li ba mobanzela ba relancer ba travaux. Est-ce que ezali flatterie, to ezali faute manque ya moyen de bandeko na ba. Ndeko nanga yi et ça d'abord un. Et ça non seulement ça flatterie. Moi ezali ndeko na bali ya mbongo. Régime ya tulo mo o bazala ba juicer. Baza besoin de ça musala te. Ni nous a proposé la place. Écoutez ndeko nanga c'est simple. Bongo à l'état maki déjà belé ndeko nanga. Il y a des fois déjà des questions de caisse à l'état. Nani allait ba mbongo wana. Nani allait ba mbongo wana. Jean Lopé pas à ce que marché à l'époque on a connu gouverneur les plus incompétents. Jamais ouais Jean ndeko nanga. On a que na IDPS wana la plupart ba cadre IDPS. On va dans la cadre d'institution. Ce sont des incompétents. Baza ba incompétent de Gonanga. Là au professeur est na sima. Ba il y a des richesses. C'est la professeur de Gonanga. Voilà pourquoi de Gonanga, il est temps déplacement à la de Gonanga. Félix a compris que na Kinshasa awa aza sur la bila kolobate. C'est comme ça qu'il veut se rattraper de Gonanga. Proposition est simple. Allez-y. Il y a eu des projets. Il y a 100 jours ça le matin. Ce que tu aller mbongo. Bakanga batwana. Très bien. Projet a-t-il Ndelou. N'est-ce pas de Gonanga? Suite nango sawapi. Suite il y a pourquoi Mathilde Dieu les a. Très bien. Récemment, comment il s'appelle la Benga Gayenani? Le spectaculaire à Lingeti. Alors qu'il y a quand même le spectaculaire tout dans la oui, le spectaculaire na Benga Gaye à Lingeti dans le spectaculaire. Pour Bino c'est très important. Dans le bien moment de Nabi, écoutez, à Lingeti à ça la contrôle ya Ngobila. Suite nango kenapi. Alingé ta contrôle autant de vie à Jatini Ngobila. Merci. Aujourd'hui, il y a un complot. Il y a un message que non, bande konanga ya Kasai, totika sentiment. Bon, tu connais Félix Azali moi na mboka. Oh Félix Azali Moluba. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la réalité. J'ai vu de connexion comme motoga na comment il s'appelle Onani. Nani. Ngoy Kassange. Na moto abio non, bambika nyoso, bakeko mobiliser. Non de konanga. On les allés flatterie ndeko.
na Kasai ça ko kufa le maître Jeannot a Kasai donc la disparition de Langai très bien mais rappelez-vous monsieur Jeannot très bien mais rappelez-vous bandeko FCC ami les spectateurs ngana linga raté na masolo ya Congo tout ça la comparaison ndeko Jeannot peuple azolanda biso biaza dipta bosa na rappel makambuté vous vous rappelez à l'époque Kabila au pouvoir comment est-ce que lorsqu'Azak quitta X ou Y, comment on a pu être responsable à l'institution, comment vous les FCC, les membres du PPRD, les FCC, les mobiliser. Les deux autres, ne peut pas si ceux qui va accueillir pour l'accueil, beaucoup qui déjà répondent. La main de Malang a fait ça rabino, on a retourné à Félix Tshisekedi. Non, mais écoutez, Ndeko, Bakoko s'est mobilisé Ndeko. Mais pour les Soukozani Ndeko, c'est pour la population qui n'a qu'à ça Iwana, accueil qu'on inaugure Nini. J'ai peur que Félix Aoula la Wab, dis-moi, n'a qu'à ça Félix Aoula la Wab. Question. Na Kasai Aoula la Wab. Avec sa délégation sur accueil Aoula la Wab. Il n'y a pas les hôtels au Kasai Ndeko Nangai. Kasai est déjà ils ont une disparition. Yo Kasai Mikolo. Mais même ceux qui sont Ndeko Nangai. Si nous Kasai sont au Kasai au témoin Ndeko Nangai. Pour te dire que non, ba Congolais faut pas bayango. C'est très important. Ce qui fait Félix Alinga ça la course dans de Moïse. C'est son problème à lui. Mais il faut aller ba en 2023 Ndeko Nangai. Malgré déplacement wana. On a tranché le problème à Tshisekedi tout le mot. C'est le peuple congolais de Konanga. Parce que le peuple déjà bilan de Kotiya tout le mot là. Et ça malonga donc. Pas déplacement il y a confraternie peuple congolais. Parce que la poste na ngoté. Parce que la poste na bon na Jeannot. Très bien. Que le nasu c'est de Konanga. Le 24. Très bien. Est-ce que na Kasai déjà Bampio de Komikuna, Bampio di. Est-ce que comme na Kasai ba susu ba baki très bien, très bien, je retire la parole. Très bien, je retire la parole. Merci beaucoup Ndeko Jeannot. Merci beaucoup amis téléspectateurs. Je pense que Jeannot Lopin Paza Goloba eza ko sala pasi mais ngai nanda kisi que population nyonso boza kota la biso na Mbujima, boza kota la biso dans les Kasai, Kasai central, boza Rolanda Masolo ya Komboza Rolanda FM télévision. Moi je pense que Sikawa esengete botika nanda ko za point de vue ndenge ndeko Jeannot alobi aza ko senga botika la ezali flatterie ba ko sa mais bozalande wana botalisa mokonza mboka. Nous avons la chance à mokonza mboka o atele makazo so na population ba solo li maître Jeannot za na point de vue sengi botika mais ngana sengi bolo banaye vérité et non ba leka na ba gouverneur ba député parce que toyebi véracité na bango manière na bango ya ko sala makamu mais question pe ya Jeannot esengeli na bino bozota la biso ministre na biso ya économie mwana mboka Kalouba Zali bongo ne to ko sala pe émission na une émission très spéciale na radio Moro de la place sobo iko sa ba publicité mais akoya no la par rapport à mama ba chencharo na ba poisson to koya ko yebisa na bino lobby ndeko le ministre lobby nini mokolo ya Noël na spécial autres zanango ndeko Junior Mutombo maître Jeannot za koloba makambo ebele le kuta ezali mingi oza koga comment est-ce que ça va puis bino il de pèse incompétence nezai makasi boza ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka te ngana lingi na loba we kala nyonso oyo ndeko na ngai. Est-ce que les alliés parce que en général mokonzi ah biso na biso motoza ko gérer en azalité mais n'est-ce pas parce que ndeko Moïse Katumbi pas sali ba tourner na ye et la musipe ningisi moi mokonza mboka te intérieur pèse à la rappel na moins importance tozolo baté ke zabongo est-ce que tozo meko sala ba parallélisme ba analyse ko yeba ozana maloba on a plutôt changer ba chapitre. Merci ndeko. Moi je crois que mboka na biso il faut to linga. Lelo ezosalanga pasi na motema ndeko ya FCC ba gérer pendant 18 ans aye kolobela ba infrastructure siko wana la ko accuser bisoto aza komi funda na gestion na bango 18 ans bisoto kokisa 3 ans le 24 janvier est-ce que yé muta gérer 18 ans oko tombo la mungongo aloba makambo azoloba bazaka na soni omoni soki soni ezaka na mboka na biso mais bandeko FCC balekaka na ba TVT na ba émission te pona koloba il fallait que chaque jour basenga peuple congolais mais à culpa lelo alobi ke centre de visa Félix afungola ki ngo po ba mindele non mais c'est faux Félix Azaki da président de la République mais za Schengen ezaka ya okanga na ba sorti na ye libanda mboka ayebi importance ya diplomatie ayebi importance ya coopération bilatéraux multilatéraux entre les États ndasala ki démarche ba fungoli centre de visa alobi lisusu ba agence wana esko salelo roté oui mais Kabila fungola ba agence wana te pona nini na dernier discours à Kabila ce sont des dédoublements ya ba institution république mais c'est ce que je dis ba agence wa so tali yango ndeko nanga eza ba dédoublement ba institution parce que ndaki agence ni ndeko nanga mais écoutez ndeko tout ce que wa cité yango wana
Prenons le cas comme agence il y a changement de mentalité. Et ça comme ça il est très bien. Tokei Ndeko Junior. Tokei évoluer. Nos journalistes. Maître Jeannot, c'est un habitué de la télé. Il faut dans la kimia. L'air yazolo banga nazo comment. Principalement solo à Congo, très bien. Quand tu parles, maître, moi je fais un effort de me taire. Supporte aussi ce que moi je dis. Et que ça n'a pas si pour la vérité. Supporter vérité. Tokei. Je continue, je disais Kabila na discours na souka. Le baké loko ya kokite. Qu'on change mentalité ba congolais. C'est le même problème qu'on a. Et n'a pas ABC à gestion, il y a Félix Claire à côté ma priorité na e. À comprendre que Mouton on a remplacé. Alors bi Mouton congolais ko ki ngote na ye belema. Oyo to bongisa Mouton congolais créer agence à changement mentalité. Si quoi dédoublement il y a une institution, il y a un ministère. N'habite agence selon bango na FCC comme ministère dédoublement d'institution, je sais pas. En tout cas, il faut s'informer bien na ba agence au président créé qui na ba attribution na yango na mission na yango. Donc ezali kolelande ko Kabila na ko changer la mentalité ba Congolais ko quitter pendant 18 ans, le président Félix Tshisekedi ayena kisi ndo lobaki ke il faut qu'on réfléchisse avant qu'on gérer. Na réfléchir ça qui na kolelande ko Kabila na une solution. Donc nege ba ko sala la musala ngai je suis de l'UDPS, je suis congolais na sepelaka na yango te po il faut ba tia mayele ba moyen ba stratégie mais le vrai problème et ça biso ba congolais le vrai problème c'est ça congolais ndeko pombo kana biso kende liboso eza Brazzaville te angolais te rwandais te ba ko bongisa c'est nous-mêmes il faut to banana nous ko tia mayele bolingo po tembo kende liboso ndeko Moïse a reçu ba tourner eza non événement Aza politicien té, c'est un manager de football. C'est long de c'est long pour Azombo on a facilité. L'air Azaki gouverneur parmi bateau baboma mboka oyo biso to lavaka na cash. Oyo biso to lavaka na rasop. Oyo biso to ndima bayana Simechen Tshisekedi. Biso to lava bango. Moïse a na leçon on peut ça biso ta. Toi ne n'es sacré. Il n'a jamais été sincère envers lui-même d'abord. C'est ça le début du problème. Moutoua sincère envers mon côté. Alors sincère envers bino ma collaborateur. Alors sincère envers population. Mais Otosali komona na mbujima indeko na ngai ministère infrastructure ba structure nyonso eta mwanzela à peine mokonzi mboka to moni babandi ba travaux. Est-ce que wana ezali po mokonzi mona ke baza ko travailler tout ce temps bazala ki wapi? Je suis très objectif. Je suis contre cette manière de faire. Sur le système Kabila, certains qui sont tout autour du président, qu'ils veulent ramener, qu'ils veulent la continuité du Kabila dans le système Kabila de la gestion. Non, ceux qui m'ont il faut batonga. Ceux qui batongi le responsable, il faut justifier ça là. Biso to bundela katozo continuer ko bundela indépendance et justice. Très bien. Chef de l'État a koti kate koloba yango a ko se mixer na justice. Le magistrat, le procureur, le ministère public bon se saisir dans dossier. Mbongo ya contribuable congolais, ezambongo a passi. Ba ko kata hyper, ba ko kata boye. Et mbongo wana il faut esala musala. Ezambongo ya mutute oyo ba pesi ba tonga nzela yo ko tonga immeuble na yo ko somba ndaku. Non, il faut justifier ça la musala. Je suis contre cette façon de faire et moi je demande la justice. Allez-y. Rapport à IGF et ça. Le IGF est qu'on se plaindre. Pour certains magistrats, le système Kabila doit continuer. L'influence de son politique dans la manipulation de l'appareil judiciaire. C'est ce que nous combattons. Tous en pouvoir, tous combattre en Otina Souka. Projet tu les genoux. Sans trou. Tous Kosenga IGF. A inspecteur, ça la contrôle. Et oyo. Ça le limbongo, il y a l'État. Na musango sengela kite faut ba sanctionner bango.
Je suis pour ça. Très bien, il faut pas sanctionner bango sanction de ko jano pas bela ki sanction yango toza ko senga vraiment la justice sengeli azo akapé vitesse na makamto ke ba dossier ezali vraiment ebelé état de droit la démocratie sengi pete tango IGF asali pe contrôle sengeli Congo mani ba ke contrôle ba salaki et aboutir pene loko X ou Y. Alors mesdames et messieurs, je pense que vous autres la biso vraiment ebelé de rechanger ba chapitre parce que moi solo ya Congo to ya vraiment na ba sujet du jour na meni du jour na biso nenga ko loba maître Jano to betali solo ya Congo hold up to moni collectif il y a avocat ya sénateur à Joseph Kabila Kabange fani pona ko rejeter ba allégation sur na ko bengo bongo nyonso ba enquête ya Congo hold up salaki eza non fondé. Quelle est votre réaction? Non mais ndeko Moïse, merci pour nous tourner wana makambetali ya Congo hold up ya ba avocat ya collectif ya autorité moi Joseph Kabila Kabange. Mais nangana so moi si mama na otiko yoka epande ko nanga junior ndeko junior peut-être ba kangote au monde ba chance junior c'est rattaché à la présidence. Ba responsable na yango ba coordinateur wana bazaka na rêve ministre d'état. Bazana rêve ministre d'état. Ça veut dire quoi? Bazana tout un service cabinet au l'état. Cabinet bazana yango o ba travailler. C'est comme ça que ce côté bazana signé sur créer qui yango ndeko nanga. Et c'est là qui manière oh Félix ça sala qui yango pendant que pèse ba master na misala. Yango to benga qui yango c'est ba bona et non pona rosili ça et non pona rosili ça ba on tire non ndeko. Elite contre pona ko dédoubler ba institution de konanga. Parce que en réalité c'est quoi ça wapi? Réalité ezali wapi? Récemment ici même pas 6 mois pas je sais pas même pas de 7 mois. Tu sais que dans nos magis comment on appelle ça nino? Le haut représentant chef de l'État na j'ai affaire pour monsieur wana nani Freddy Tuyo lelo azawapi ndeko nangai lelo monsieur wana il est où aujourd'hui Congo lelo sikoyo j'ai affaire pour c'est comme ça non ndeko nanga pour te dire que non écoutez régime oyo baza ba justice baza ko se protéger mutuellement. C'est ça la logique n'est-ce pas que le sénateur Avia Zalipe na mwanda moya raison que le baki congolais ezali changement de mentalité nan de konenga lobia bato bazali autour ya mokonza moko baza ko sunga ite. Non mais écoutez ndeko nangai ba ko sunga ndenge ni soki leadership est faible. Soki leadership est faible ba sunga bazo profiter pour leadership. Je t'ai dit c'est ça. Ba c'est la logique moko. Bango baza la logique de concurrence. Biso et comme tout la biso to piller Congo c'est comme ça de konangai maka besoin de la province ya Lola ba c'est bien ngo maka la province ya Okata we bien ngo de konangai pillage total de konangai famille nyo soit lo mobaza wapi la province wana de konangai mais pourquoi on lui a rebellé la justice non pourquoi on lui a rebellé la justice pour te dire que lelo non de konangai lelo la justice est manipulée qui contrôle la justice c'est tout le monde de konangai celui qui a nommé récemment le magistrat celui qui a nommé le magistrat de konangai boko lo bani de konangai. Mais tout ce que Félix Alobade a le baki yango na campagne électorale de Konanga. Le réalité ça wapi? Bientôt 3 ans. N'est-ce pas? Ce que tu as promesse na union so ba promesse na la réalité ça wapi? Entre promesse na réalité ça bloc ça bel malais. C'est deux choses différentes de Konanga. C'est très important. Voilà pourquoi le peuple congolais accompagne yango que non. Ndeko tu le mot au lieu s'assumer. Problème na ezali nikono, azana politique ya victimisation. Ezali assassin. Mabe ça ba to mususu. C'est ça la logique de l'IDPS. Bandi makafoti na bangote et ce qui est tulombo akondima yangote pour na yesa bato mususu donc logique de bango zango depuis la coalition vous avez une coalition pour na tulombo coalition et ce qui a coalition qui ka batabi ceci yesa la ki sain atikali ye mboko le besu zamboka asa ko jere nyonso mais on laisse assumer yete que numéro 1 ya mboka alibi non ezanga ite eza pour le gouvernement non et pourtant celui qui préside le conseil des ministres il est au courant de tout tulombo. Mais ça, c'est très important que tu l'homme a si échoué déjà. Donc, c'est très important, il fallait que l'avocat de Kabila passe le courant. Pourquoi? Parce que tel le courant de Konanga, dans le moment que déjà la mission dans et ça a un complot pour nous salir encore. Complot entre image de Kabila. De Konanga Nazoya. Et c'est là qu'il complot impérialiste de Konanga. Pourquoi? Parce que pour c'est quoi? On a cherché Kabila à tous les niveaux. Bon, ce Kabila dit. Alors, il fallait monter des stratégies à Nengwana. Il y a pour manipuler l'opinion. C'est comme ça qu'on a une banquette de Magui de Konanga. Si on a une banquette, il n'y a pas la vérité dedans. Il n'y a pas la vérité. Ce sont des allégations de Konanga. Ça va communiquer par rapport à ça que tout n'a même pas concerné dans le Konanga. Il fallait salir encore. C'est l'image de Kabila.
Ozomona, étant donné qu'il va comprendre que non, Kabila a tous les niveaux de Kabila. Il fallait utiliser les médias, il fallait utiliser les journalistes afin que qu'on brille la population congolaise. Ben non, Kabila wana, tamo Kabila sala. Heureusement que le peuple congolais a compris que non, c'est un complot et ben personne va là le Kamutu ya Kabila et que les lois, bah faut que ça na droit de konanga. Il y a quoi éclaircir le peuple congolais. Il y a quoi que non voilà et l'oko wana ils a soloté. Ils a soloté et que prochainement de konanga, le même avocat wana va porter plainte. Va porter plainte et que ba journaliste wana ba koya ko samba na mboka na biso awa de konanga. Parce que c'est pas normal que non, on peut comprendre que non, moto wana boluki botu boza ko soyete, le boko na niveau ko utiliser même ba média pour na ko sali image na eza malamu te ndoko na. Matondo mingi de moi je félicite ba avocat wana ba sali ba mise au point na bango et que prochain état eza que non, ba ko saisir ba juridiction parce que ba journaliste wana ce que ça qui ba loba ba mensonge de konanga à travers rapport wana pour na ko sali ka Joseph Kabila Kabange na ba tunana de konanga en tout cas ba ko répondre na yango. Ba ko répondre na yango de konanga. Kabila fait 18 au pouvoir. N'est-ce pas? Namboka osoko tali ba texte de konanga. Et ça pour faire ça la liste civile nae. Otobeka ça c'est commissariat nae. Donc aujourd'hui complot wana et ça voué na échec. C'est comme ça que au moins que même rapport aujourd'hui on n'en parle plus. Totondi Botondo Mingi, maître Zano pour l'intervention. Je pense que, amis téléspectateurs, Bozar au Talabiso, ils allaient libre débat spécialement sur le Congo. En tout cas, ça se passe comme ça. Tout sur le rendez-vous et tout sur point de vue à Moko na Moko pour repérer Salikani Sina Oya Bandi par rapport à un sujet d'actualité. Et ça, égorgé Moko na biso Congo démocratique. Boki Likanisi à maître Zano le Pampa. Yong Toza Rolanda biso Penandaku. Point de vue na yo parce que collectif, topé collectif. Il y a sénateur à Vimona Moko Joseph Kabila Kabang. Bazako rejeté. Moussala Nyos au Congo hold up. Il y a confrères journalistes internationaux ils allaient nango acharnement, ils allaient non événement, ils allaient non fondé et puis ça compromettre déjà il faut pas qu'on touche peu dans le sens judiciaire pour les cam owana ndeko na biso junior Mutombo je pense que vous bien très bien azaki moto équipé liboso pour na ko pesa ba réaction sur vis-à-vis à ba révélation ba ndeko na biso ko hold up les lois au moni collectif ndeko junior Mutombo ya ba avocat ya ndeko Joseph Kabila ba pesi réaction na bango te ezali non fondé biloko wana acharnement makanisi na yo. Merci ndeko pona mutuna makambo ya Congo hold up vérité ici yebana avant non mais que éclairer sur cette question non mais un peu ko bongisa maloba ya ndeko tu expliquer l'agence ndeko fonctionnera je connais très bien naza na ba cadre à partir au bazan na ba agence OK problème est ça on a dit à comparer makambo ya francophonie na agence ici quand on a la kamwe lien za wapi l'air ba lo ba nomination ya coordonnateur agent francophonie na la coordination de la présidence de la République. Je crois que l'air toujours. Est-ce que vous savez que Azar a service? Il faut qu'on attaque des causes. Lorsque on nomme un représentant, s'il vous plaît. Azar a tout un service dans le cadre de la main de Kozano. Tant que vous avez le bande de Kozino, vous avez le Mozagoyoka. Tokei mon amour. Maître Jean, nous avons dit que il faut comment, il faut comment. Qu'on s'agit de rater la plateau, qu'on s'agit de rater. Et alors quoi, aux la plaidoirie. L'air partir diverses bakoloba. Aux avocats, il y a makambo bien. Il faut attendre un partir diverses aux comment. Et sans qui partir diverses ici. Oui, l'objection au lobby. Tu as ton temps, tu auras ton temps d'antenne. Yoka makamuna koloba. Lien exacté. Ngai na ko décrier makamuna kochi yo sali. Na ko décrier. Auti koloba na maloba na ye. Bandeko ba tout autour de Félix baza ba jusser. Et comme il tourne na bango ba pied. Na koloba na ye ala kisabiso nini. Na tangu na bango ba piyaki. Il reconnaît dans ses dires que na régime na bango ba piyaki. Yango wana ba oyo baza tout autour ya Félix pour habitour na biso bazo pied. Eza pasi pe mawa. Un communicateur qui avoue que bango ba piyaki mboka oyo. Mbongo pasi va continuer avec congolais. Ba piyaki yango
basali nango o nazozongela yo ndeko Junior nazozongela yo na recadrer loko moko to nazozongela na biso na ministère na nazozonga na Congo hold up nazozonga na signaler bato bazo pe bazolanda biso na FM télévision que masolo ya Congo azofungola ba porte na et puis na ba partenaire nyonso bazana souci ya ko yebanisa marque na yo déposer produit na yo songolo pakala numéro za affiché vraiment na écran ya télé na poste téléviseur na yo ko hésiter te ya ko komela biso ko benga biso par rapport ya souci na yo za ina ngona besoin et puis yo mtozana ba besoin Olandi biso ya ko participer à l'émission en tout cas tozali na liberté mobima ko pesa opportunité na mwana mboka nyonso azali na sujet ya ko émettre to point de vue na likamwana tozonga na ndeko na biso Junior na ngaki na recadrer na retracer moké likamwana Congo hold up na lobani voilà toke na Congo hold up ndeko uti ko reconnaître que na FCC ba pillaki le système Kabila c'est piller le Congo et le Congolais et certains au baza proche à Félix balingi ba pérenniser le système Kabila. Lelo sotobi même na va voir ya ndeko Kabila par rapport à liste civile à bandai kozwa tous les avantages tout au koloba. Ce qui tobi lelo ba comptabiliser yango. Ndeko Kabila a pillé mbuka. Ndeko Kabila azwa mbongo ba Congolais asalela ngo pona ba FM privé na ye a détournant. Mais pona nini bango ba robanga Congo hold up. Ndeko Lumumba lobi yango clairement tino akimela ka mboka oyo akomi lisusu kozwa ba menace. Akomi lisusu kozwa ba menace. Il faut tout dans la sérieux. L'air toko le kana plateau to lo ba maramboka. Po bato ba kolanda biso na ngonga o to leki bango na maele te. Eza pe na bayike bazana ba information mais kasi bango makoke ko le kana plateau ezate. Ndeko Kabila aye awaya na bot. Na teni aveur. Le lo Kabila azana ki ils a passé à Mutunga na soutenir Ramamwana te ils a passé à Mutunde ça fait parce que même Bakabila yo pe a parti bazali na passé mon collègue eza ko faire partir ça va élément te le single eza ko faire partir dans Congo hold up le lo Kabila na Kingakati oyebi Kingakati en écouter combien Kingakati hectare nango kaka nanu l'espace Kingakati et biloko eza na Kingakati oyebi écouter combien le lo soko ke na jar soko ke na zoo toi na banyama te soko ke na jardin botanique tozana ba espèce banzeta eza la Kingakati l'état to bomi l'état to sali l'état mutu Kabila et ça c'est hold up donc yo za ko soutenir na yo ba révélation na quelque sorte ezali positif on a bien boni ba révélation na ce qui to keinga na Kingakati siko to kokuta yango Kabila a plus de 4 fermes. Oyo ezandenge mona Kingakati qui vaut des millions mais de dollars. Si quand Kabila kaka na livre civil na bandaki ozo arosala wala na bika ba ferme atika la oyibate hold up ba koselier ba avoir wana nyoso Kabila azui yango na magie ni mais Joseph Kabila kabanga akambi mboka oyo pendant 18 ans ndeko azali na salaire azali pe na mapepele faut que na ba expert ya audit ya inspection ba tche 18 heures Kabila ba avantage nyonso akokaki kozwa na ba voir na ye Congo hold up ekokanga ye très bien azala très bien na ba révélation na yo Kingakati est un site touristique en dépit de tout okenda kuna azana ba lion ya ndundu oyo na zo etikala ozana te Kabila sala ngo kuna donc c'est pour te dire quoi eza suite logique ya Congo hold up elingo la kisabiso mbongo oyo il fallait qu'il la biso zo il fallait qu'il jardin botanique ba soma ba espèce nzete musu ya sika Kabila azui asali régal ba bomi onyoso toyebaki même ba expatrié mususu bazaki ko la biso biloko to la ko somba ba botola bango monopole basali égal déjà en 30 secondes asali ba ferme il a plein de trucs si qu'on ce qui de l'autre lobby Congo on doit payer ça na bango passer pour nini et pas ces yanga nini ba congolais ba ko soutenir buzoba ndeko Kabila oyo bango azata qu'est-ce que vous appelez buzoba ndeko Kabila mais mutu azumbongo na trésor public pour asalela
faire privé na ye mais alobi ka ko la banquette comme Manasuka tozela na justice bongo so soulever ba maloba oyo ndeko pona ndeko Kabila tokende justice te na lobi boyi tokende te même soki tobi na 18 à Kabila to bengi ba expert soki ba ko uta lola ba auditeur ba inspecteur ba ça la contrôle na ba avantage nyoso Kabila zalaki na 18 ans na ba voir na ye Congo hold up et ko kangaye. Merci beaucoup Ndeko Junior Mutombo. Je pense que point de vue ezako partager moko na moko ningi tozolo bayango toujours yo poza rolanda biso pesa likanisi pona Ndeko na biso Junior Mutombo. Donc ataba enquête ataba rapport et pesa miete Ndeko Joseph Kabila kabonge azali maboko pembe ye na 18 ans ya yebi c'est impossible azana na ba richesse o azali azana o ya azali monsieur Moïse Mbouima solo ya Congo FM ezali justice te toko tika ba Ndeko ya Congo hold up et puis justice oyo ba ko se saisir na dossier oyo batali sabiso noir sur blanc soki ba rapport wana to ba enquête wana ezali solo parce que toko ki koyate na plateau ba télévision boy to confirmer eloko oyo na no justice ayebi ko mener ba enquête na e réel. Alors, Ndeko Jano na moni onoté makambo belé parce que ça la principe ya masolo ya Congo tango za koleka muninga zana parole yo esengeli onotaka quelque part pour na kopesa likanisi to kosuki sa émission na biso na likambo ya seni mais na bi ko noté ba biloko quelque part to kopesa 4 minutes à parole ya moteur ozonga pe na likambo itali les embouteillages na ville province ya Kinshasa wana to kolobela ngata en passant 2 minutes sur kolobela na kati ya mboka Mbula soki beti otozomona na kati ya Kinshasa clôture ya ba conférence ya ba gouverneurs ya Kilobi ouverture pa mona mboka imoko gentil ngoblamba ke mtazwa ki parole tant que moto ya bagi ba gouverneur mosusu Ndeko Jano le pempe likambo ya seni to ganga kia wa dépolitisation opposition ko kotate opposition ko kotate cette fois-ci to moni quand même 3 membres de l'opposition ba koti ba compléter pe équipe wana ya seni quand même na Denis Kadima makanisi na yo. Ndeko Moïse na ozonga makambo itali ya bato ya FCC wana ba koti na kati ya seni wana mais nanga bisa grande Ndeko Junior c'est très important ya koloba yango que non Kabila est venu avec les bodes et Tshisekedi est venu avec comment Tshisekedi est venu comment regarde-moi en face. Si c'est ça élément na tout ça la débat moko constructif on mona lingi biloko wana ti pas na Ndeko Ndeko Moïse oui toi la réponse non Ndeko Moïse c'est très grave. Non, c'est simple. Ceux qui parlent de débat comme Kabila, on va le faire. Ce n'est pas un débat pour Kabila ou le président. Est-ce que tu sais quel est le pouvoir? Zonga na mama na mutuna na biso Ndeko Jano. Tu sais quel est le pouvoir n'engeni? Tu sais quel est le pouvoir? Ndeko Jano zonga na débat ya maso. Tu sais comment il est venu au pouvoir? Olengina bango awa. Je prends le cas comme M. Kaboul. Azaki n'engeni. Pas comme appelle ça comme Azaki na ndeni. Secrétaire général parti na yo. Secrétaire parti na yo. Kabouya. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos. Les gens, ceux qui ont Kabila, c'est à l'IDPS, c'est quoi? Kolo Yesu, merci. Oui, ça na Kabila, na biso na IDPS. Donc IDPS va le barabongo. Mais je te dis. Pourquoi? Kabila sa bénédiction à partir où on a. Pourquoi? Mais écoutez, c'est simple. Tshisekedi a comment ngeni Ndeko Jano zonga na Tshisekedi ni magati ya ko j'ai dit quelque part dans l'autre émission dit que Tshisekedi ce Kabila tende ko ngai Tshisekedi banga benge président de la République mboka ota parce que Kabila nda sali mais écoute ne ko ngai na mboka oyo n'est-ce pas on a demandé au Congo bandile ba élection mais Kabila lui miette élection de makaba congolais ba ko nila ngote c'est lié la cour constitutionnelle bon publier ba résultat o nenge divine ko ngai osomona na lobaki yango kana soki Kabila te tu lomboengaza la éternel au diaspora Frésenga passé vie na mo en Europe ndeko na miracle nini jano mais je te dis na miracle nini mais zaki toka na il passait tout son temps en Europe ndeko na ngai mais je te dis Kabila za bénédiction pour na partie IDPS c'est la bénédiction partie wana très bien osomona c'est grâce à Kabila que ton copain de IDPS wana bazaki parti mon gars ba incompétent très bien par rapport à c'est très important ils ont assumé alors na combien on a pas ya Jean-Jacques Mouluma écoutez Jean-Jacques Mouluma ana balongwe na musala na BCF bangi ndongolanga ce monsieur là il cherche les papiers il n'a pas de papiers en Europe c'est comme ça que azolo babiloko oyo ayebi yango tende kuna ngai ozomona toza prêt pour na Congo odope wana souka za manipulation occidentaux contre Kabila nous les nationalistes toko défendre loko jusqu'au bout c'est très important ozana une minute c'est de kuna ngai il faut koyeba yango makambo a seni eza logique ya forcing parce que ce qu'on dit bien depuis création union sacrée bah ça là union sacrée c'est base il y a corruption il y a intimidation bah ça que le Rwanda depuis le Rwanda depuis coup d'état institutionnel
Félix c'est la logique il y a forcing. C'est comme ça qu'il va accomplir le Coran de Coran. Forcing ou vous avez le forcing. Écoutez, voilà, il y a la voix légale. Les FCC à cette la position est claire. N'est-ce pas? Bah comment qu'il y a une élection parce que au moins Bigo ya Seni. Non de Coran na répondre pesa ngata na ngai. Mais to komi ko si. Position FCC est dans de clair. Ozomona que non, il faut constitution il faut laisser la transparence. Il faut une constitution crédible. Accepté par tout le monde. Oh, Chilombo a imposé Seni na lulengi na ye. A imposé non seulement Kadima, a imposé et le reste wana. Na complicité ya Mbosso, là ba to suzo de Konanga. Bisu to ko eloko wana ti. Si je donne mon avis personnel, bandoko o akei wana. Ba kei na compte na bango moko. Na FCC. Et non na compte FCC. C'est très important. C'est très important de Konanga. Ce qui va la logique, il y a qu'on débaucher, n'est-ce pas? Na forcé na ngenda bango, c'est leur affaire. Mais il y a pas que position FCC, et ça quand ndenge moko échanger le moko té. Pourquoi? Parce que procès électoral, ils ont déjà qui a un cas politique. Et que nous aujourd'hui, on ne peut pas accompagner tout le mot. Faut que la 2023 va faire c'est que la présidente non de Konanga. C'est impossible ça. C'est impossible de Konanga. Merci Ndeko Jano Lopin Patozo rappeler pe na bato baza Rolanda biso que ndenge to barama solo ya Congo ezali ba point de vue partagé, il y a lobby FC ça ko reconnaître été trois membres de l'opposition au wana bakei dans les deux membres trois membres au ba composer l'opposition baza ko reconnaître bango atako mokete mwana mboka Manara mwana mboka Age Matembo. Moi je pense que bandeko balandi lobby to ko sala effort na plateau to ko sala bongo na mwana mboka Oki wazali bongo vice-président et à parti oreille du peuple l'œil du peuple mon mboka Jean Calvin Bousso o ezali na FCC to ko sala pe na ndeko na biso ya Nojek Evariste Mbaya to ko zana ndeko fierté dinanga pe to ko sola pe na ndeko moko Mangala nanga ko bongo ndeko mananga Jani akozana biso ko to sola pe masolo ya seigneur eza ko pesa mbilinga minga to ki déjà moko ba communicateur aza ko pesa awa ndeko junior to komi suka vraiment émission likambo ya Seni Assemblée nationale a sali musala na tomoni trois membres de l'opposition bangwana mais ndeko janwa ko benga ngo forcing ko benga ngo FCC reconnaître yango te toza ko kenda wapi 3 minutes en tout cas on a fini. Merci ndeko pona butuna ngai na zaka na pasi na mutema l'air na oka batu ya FCC ba ko pesa biso leçon ba ebi lolengi kani ba organiser ba seni na bango Kobandana Malu Ngoy Mulunda na le dernier corner. Moi je crois que FCC ne batu batala bango na TV. Batu basekaka. Bango ba na leçon à couper sa bisoté. Bango bazoa. On m'a dit les mêmes difficultés tous en na justice hein. Ezapo toyebaki ke ba politicien de ba comment ba magistrat ba procureur. Dossier koyande ni soka ba bengi eleki. Et le système, là c'est le système Kabila. Seni. Et ça là qui débat nenge biso et salibo. Bon mata bokita ye. Mais lelo to kene na ba commission paritaire, to kene na ba confession religieuse, ba to pesa bango large de temps pour un consensus et c'est décanté. Le vrai problème et ça, Félix Tshilombo Lobaki, na création, na vision, na union sacrée. Tolungwa na politique, ya autorité morale. Tolungwa na politique, ya lobby. Baza ba papa, ba professeur d'université, ba responsable, ba famille, ba parti politique. Comment boko ni ma papa lokola yo azoya en otage? Le vrai problème, toi, na ngoyangwana. Ne komanara. Nande ko didi bazu courage wana na FCC ya tout puissant no bi non ngala landi bango na top Congo balobi même Kabila autorité morale na bango aza contre ba kasi ka PPRD ba kasi kona toyebi bango pour la bango eza to bloquer système to bloquer procédure bazala ki ko s'accrocher na basango balobi ngonga ya ko soane ezalaka ya ko bunde ezalaka ya ko vanda ko solola pe ezalaka et bandeko ya FCC o bazu conscience mais il faut tout applaudir benga ko débauchage bakolo débauchage bango c'est ça le système Kabila ceux qui ont boyi débauchage na butu ba éliminer yo mais bango ils ont compris que il faut pas servir mboka na bango. Loko la chef de l'État Betaki
mele na ye na union sacrée bato bayaki batali te tokoki kolanda position bakasi ka pe perdre te wana banani na kotanga bakombo na bango allez-y Bashadari baminaku bato bainduire Kabila na erreur balingi bako bakoinduire ye na erreur ata kozaka sous présidenté bande kone FCC balobengo clair na top Congo na kotanga na radio que même Kabila za contre l'état cycle là et lelo bazui courage baya ko compléter ba vidéo ezangaki ba poste ezangaki pour la composition mais na Congo nini poto silisi na Congo nini mais na cause FCC na cause opposition oh et bon on est que j'en ai un monopole ya ko to mutu qualité to ko ngona mutu qualité à FCC il n'a pas ces qualités là bango moko ba bi na compte FCC ce sont les cadres du FCC très bien ba radier bango après to c'est toujours le système Kabila ce que mutation indépendance d'esprit il faut bokata mutu bakata bango te baza ba congolais bazo indépendance d'esprit ba yé ko compléter ba poste ezangaki peut être mboko kende liboso totondi bango botondi na courage au bazui pour na FCC zaka pas si ya kolungwa ce ko lungwe il faut tambola na alima ce ko na alima te en tout cas natondi bande ko na botondi merci Ndeko Junior Mutombo merci maître Jeannot Lopempe ya kozala ba invité na biso ya moko lelo vendredi 24 décembre 2021 mesdames et messieurs tosi sima solo ya Congo moko lelo je pense que lobine to lobi to kozala susu awa to solo la ezali fête ya Noël pona ba susu ezali pe non événement pona ba ecclésia to pe ba religion mususu journée ya lobi bien que pas na biso ezali déclarer journée chômé payé mais je pense que ma solo ya Congo to kozala wana pona ko solo la surtout plus na étali actualité to ya moko malobi to ebisabino comment est-ce que mokonzi mboka azalaki to ko analyser discours na ye comment la population ya mbaki pe nini population singaki na mokonzi mboka to ko solango moko malobi parce que mwana mboka fierté dinanga o azali moko ya ba communicateur ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda ndimi déjà participation moko malobi de kona biso oki o azali vice président ya parti ya Jeko akozala na biso pe to rapie de ko Jani Manar de ko Jani nengai koloba mongala azali bongo ya PPRD akozala na biso pe awape de ko Evariste o yazali moko ya nojek bazali ba bien ami na biso ya moko malobi merci na Jano merci na Junior tokutani lelo na pourquoi même chaîne na ngonga ya 20h pour la rédivision ya émission lelo masolo ya Congo au revoir na bandeko ya ensemble bomoni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko bamesana likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na inyo saka so epa boutique chez Bulgari yende aza décider fois décidaka lelo faci azwi mboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre ata bino boboyi ngai ngande motu na kokono bakoya nsima me bolingo ya Congo eleka liboso ya bolingo na biso personnel moto na moto asala selo bacompétence na ye boko okende